Bienvenue dans cette session d'information, mesdames et messieurs. Ça, c'est une livraison spéciale pour vous. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le quartier Mombele. Donc aujourd'hui, on a choisi dans le quartier, par quartier, mais on a commencé par Mombele normalement. Pour le Costa Nord, normalement, on Congo, qui ne peut plutôt autant de maternité, mais lancement est qui officiel de depuis l'année passée. Donc tout le monde attaque Bopé, Tongo, Ténaki, tout est flou. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, moi je vous invite dans ces quartiers. Total, là, ceux qui ne peuvent pas normal, ceux qui d'abord, toutefois, photo banda, je vous demande de regarder ce qu'on a fait avec le chef du quartier Mombele. Merci beaucoup. Catherine. Bon, bah artère principale, la bisika oyo eza na visibilité, ya ba konzi ba tambolaka, ba pa ba tambolaka, ya ba konzi ba lingaka, ba pesa ba moyen pour la bisika na la propre. Alors tellement que tu vas nous avoir souvent moyen té, on me dit que ma jeune pour au sangisa bango, basa la musalana na ba courage nyonso na bulingo nyonso moyen zate. Alors tozoa kambongo tango mukunza biso gouverneur Jatiningo bila ba pesa biso ne bandeli ça qui moi musala. Mais à un certain moment moi qui mezalaki moi, je vais faire pesa surtout biso mingi na artère principale net ba boulevard na poilu bona kati penza moi ezalaki kaka bongo personnellement soki bosangani bosali bo biso na muke oyo mokonzi pisaka biso wana tosombaka ba outillage parce que tobana kosala bokende bokosala mosala na nini professeur azoto na bino biso za na moyen te tozozela bino opesi son moyen bah matériel biso pe za matériel te boye nde tosalaki tosomaki matériel soki balabala songolo bangi basala mosala bakoya kodefa disons kodefa ba outillage basala décharge bake basala mosala na balabala wana nsima bekozongisa mais cette fois-ci bakonzi babengisi biso bapesi biso mbongo nete na commune Limete, chaque chef de quartier a qui plus ou moins 240 000 dollars et 240 000 francs congolais. Tout ça qui m'a canisé tout le bimbo. Au lieu de travailler par pied, tout ça m'a canisé na bourgmestre, tout à la bisika m'a bépendé dans ma casse. Tout ça la bisika sur 14 quartiers, tout qui na pour centre. Tout travail bisognoso. Sima poso mususu toke ko travailler biso nyonso na pour par exemple Kingabwa iska auto moni za mabe makasi bon poso mususu to sangani biso nyonso 14 quartiers na pour Mombele mais en attendant na chaque rue na ba matériel to za nango awa bakoya bazui bazosala voilà ndenge to projet qui malgré moyen des amours qui parce que moyen zalaki ba jeune bazé belé bazangi misala. C'est facile à utiliser bango, moi moyen zali to pesi bango, ça na bango musala. Oui, kasi muke mbongo wa biso 200 000 to somaka ba pao, to somaki ma beshi, to sombi ba kombo, to sombi pesi bloko yo singeli ya sana mo somaka ba pao, na on me filmer yango ezali ya. Ok, merci beaucoup. Mais ce qui est sûr est que Kimbopeto Penza Kalatela Mombele ils ont marché. Oui, mais éco-marché quand on te koloba. Bato volonté ezali, tous les sundenge tu vas nous la salon ngam salate. Parce que n'attend au salon ngam salate. C'était une obligation et chaque parcelle il faut mettre en moto. À tout dans la ministre ou mettre en moto à ça musala. Mais pour le moment on a toujours la démocratie. Oye sa moto roka ngai kutu banato na lena note na zama to oma abimi na yake na e olio sala tira la population mongo to sane te kolimsa nke mais to ye komona ke il a fallu que za moi moyen ndenge kingo peto so ba pesa moyen moi wana ndenge ko permettre biso to pesa so ba pesa biso chaque fin du mois en tout cas
Merci beaucoup. Quartier, chef na lobby. Chef na lobby nde ba ils ont marché à niveau de la commune, si to komati dans ba quartier. Ils ont vraiment échelon mais ils ont impossibilité. On doit déployer des moyens pour que le quartier en haut soit la normale. Aujourd'hui, ta quartier des alliés, c'est vraiment trop sale le quartier, ça vraiment donc moyen té. Tout ça les missions boy mais tout ça les colibou tout ça ba foulou. Tout ça na ba salité. Maman le binini vraiment, t'as besoin de pleurer, bon, les larota, moi, le bah, saleté, bah, foulou, n'importe où, donc, avenue, bah, n'était botti dans la cascade, ça va venu boyer, ma titi par-ci par-là, bah, foulou, bah, sur la toilette, partout, donc, toutes ces missions, tu dois aspirer, bah, tout ça, qu'on respirer plutôt, on peut pas m'abaisser et tout, mais, bon, on le fait avec, il n'y a pas de choix. Mesdames et messieurs, je vous demande au moins de me suivre, toka, bah, toi, quartier, mon mail, n'engé, bah, déplorer, n'engé, bah, les lits, par rapport à quartier na bango ndenge nini bon eloko na ko lobaka si kini bopete yango na habité kini bopete so passer ka mingi na ba ville ba lié mo boyo ba étranger ba les carton ndenge nini puisque biso na ba venir place to vivre place mo vous êtes très salité makasi ba titi ba fulu to habité to vivre ndeni ba tifoi des gens na ndo na biso na lié abonde to vivre nango eza difficilement balukela biso solution soki moye ozala basele biso prince bana boulevard Lumumba tina ngaba eza peut-être ba 2 km 3 km eza mbongo malonga te na habité soki na ko expliquer ndeti nini bolukela biso solution pardon to bondeli bino bolukela biso solution peut to ngo bosala te ka ba ville boki bete ka intérêt na bino moko loka boki vivre na bino ba poto na ba na bino na basi na bino biso ko to souffra te biso tozala ndeko na bino kini bopeto bolingi ezala développement ya mboko yo développement na ezala partout dans ba quartier sika tozwami na ba veni na ba prince ezala partout puisque biso tout tozala ba congolais za posandi ya bopeto ezala bopeto ozwana eza idée mo malamu oyo ko développer mboka na biso ya DC ekende liboso so bopeto wana nde tozala posa bo chango esika nyonso tout bocha ba gens balandela la propriété ya mboka puisque na ya deso avec mbongo mo oso chete ya 5000 3000 bato ko bongisa mboko malamu puisque bato a souffrir makasi tozolobela likambo mingi ya kini bopeto tozomona kini bopeto tozosalama ba quartier mususu wa commune mususu wa makasi balimete bagombe ba place mususu na biso na mombele limete ata mombele ndenge eza kini bopeto yango ezosalama dans na nera appliquage biso na mombele kuta tobundela mambo ba election bangamba ba Kisekedi tobundela lelo Félix wana kota Kisekedi limete yango quartier mombele akiparate nini teta to vivre mbula sole bechawa dans difficulté pour la bimata awa obimoso ata transport à l'université pour ma place yango to senga na batu otala pe mombele ndenge ezali bobongisa biso ata mo banjela tozata na facilité ya bimata prince toko toza transport yango to senga na gouvernement bota pe kini bopeto mombele ezaka te na limité banini te a pe bosala biso par rapport to mona civilisation ya quartier à l'aise côté au monde kini bopeto te et to mona kini bopeto te tala quartier biso moto bongisa ka maison koma kaka te esenga ma force ya gouvernement quartier bonga toza pe bien mais baninga misu ba vivre pe place abimi pe bo moi litoko mbule beti otambola pas à l'aise na biso so mbule beti tozala rabu na bandako moi ke tazande zate moi bimo somba telo zate mystique donc to senga Félix président de la République tala biso mbele ubongisa biso ta ba veni tozala ta kitoko bana yemo ko so mona ta bana yimo to zali mona ya mombele toza mona mombele te loko venir sur les créations makasi tandis que quartier mombele ezali vraiment na koloba majorité ya ba combattants ya IDPS bavai na mombele donc IDPS nous mona on lelo IDPS bon grâce à mombele mais chose grave pour yebake pour filmer na sima na onde ko mombele ko matana sika ya ko tcha lokolo ezate déjà yebake président na biso Félix Tshisekedi président ya jeune oyo takoko façonner commune ya limité mais limité comme ko bongisa ba parti mombele bakipa ngo c'est comme si mombele za abandonné to ndenge nini ko na to zo yebake papa Félix Tshisekedi yo za président ya jeune tant que votaki yo poto za na confiance na yo papa tala simazonga mo mais kana ko tala mombele ndenge zali tala vraiment mombele ndenge zali ko souffrir pour na papa na biso ba libage na biso ba souffrir pour na mais jusqu'à maintenant ozo récompenser biso te mombele za récompenser te
bon mécanon côté la sima bozo na moto papa on a nina le bakaba ba jeune poto botaki autant to botaki poto zaki na confiance na to zaki na confiance na to bien que avec yo makambo to marché on parle mais en réalité tout le monde mon bel les zo bénéficier na mandat na on sait déjà son abo santé une année en gros déjà une année na ndam to une année na ndam to déjà mais en réalité papa mon bel les zo bénéficier que tout ça na possible biso to bénéficier na kimbo peut tout on a nina le bakaba yango pesa na parole ngalema awa ba mai surtout lika mambula mai ekotela batutina kati ba ndaku bana bazobela malade etondi kolia kutia malonga ezate biso na ngalema to bebi malade kokufa pamba pamba lokwa basoso siko to potaki okaya pamba okomba usangalema te ya to tala ngalema balela kwa tina kwa salité akole bakutu te bamai ezokotela mapaku bana bazobela kolia malonga ezate siko biso to potaki bafango ekende kaka pamba kaka ndenge wana okoba kuteso ngalema te soko tindika bajana oyo kuta ngalema banaki na Saint Félix tina kikwiti eza ya kobeba tozondeta basalite bani epai malade epai masuba epai papa okosunga biso te pe tokuta mombele ezala nango te bamomeso oyo chanjaki na oyo chaki basala ba mombele donc il mobeto ezalaka te salité tolembi salité leki ezalaka te ki mopeto ekozala basalite boye lakini mopeto talelo bapangu ndenge eza tovandaka kimia te nyusu kopepa endi kopepa okobakela so ta mabanga te awa na ngaliema kini mopeto eza te badepute oyo chaki na baministre oyo chaki baza wapi tala ngaliema nde ebebi kini mopeto eza te. Je sais que ça vous a plu. Votre chef dans le Bindé va marcher à niveau de la commune, plutôt comme dans le quartier. Ils ont vraiment échelon, mais c'est impossible d'être. On doit des moyens pour que le quartier soit la normale. Aujourd'hui, ça, quartier des amis. C'est vraiment trop ça, le quartier, ça, vraiment, donc, moyen que. C'est ça l'émission, maman, le béni. Vraiment, ça va te déplorer, les la route, saleté, foulou, n'importe où. Donc, avenue, nous étions aussi dans la casquette, avenue boyer, ma petite partie par là, foulou, sur la toilette, partout. Donc, toute cette émission doit aspirer, pour respirer plutôt, pas ma baie et tout, mais bon, on le fait avec, il n'y a pas de choix. Mesdames et messieurs, je vous demande, je vous demande au moins de me suivre. Donc, à votre quartier, mon bel est va déplorer. Par rapport à quartier, un habitant, il y a ma photo, il y a mon bel. Il va venir Galema. Tonton, venez. Bonjour, tonton. Bonjour. Comment on a fait? Papa, tu as la caméra, ils sont dans la quartier, mon bel. Il y a déjà mon moni, pour ça là-bas. Quand on dit ça déjà, tu as une fois, tu as posé un recensement par rapport à King Bopeto. Banda King Bopeto, Kota, dans le quartier Mombele, King Bopeto. King Bopeto, ça c'est. Donc, autant de toujours qu'on a qualité. Autant de la qualité, Bataputu, Bazoya, Kokoaka, la qualité, Chapitongo, Awa. Bon, c'est ça, Mawani. Et bon, on a tout dans nos questions. C'est pour les bêtis, vous soukanez. Ceux qui nous les bêtis, en tout cas, les a facile. To bimarake, to zalaka, na bandaku. Yo moko zo mona ka qualité ndenge zo bimande ene moya ko bimeka. Merci beaucoup. Merci. Direction oyo bouti wana tout fi batumaka bazo fongola nzela kaka wana tout kezo lelete na balabala to muto fongola kango ye wana on est là ye il faut bokanga auti déjà oloba pe ya il faut bokanga ye tolembi tozobele mikolo nyonso direction na bokuti qualité bakisa batu ya hygiène awa tomonaka bango te ata batu ya hygiène baya nazobela mpenza mokolo ya kovote bazoleka baye basondeli biso bamoni biso bakimi biso omoni banani oyo babunde ezalaki awa apesi salite kabunde banda abimi ata mokolo moko mabulu oyo ezali awa tala église azalaki koya kotalela bisosalite eleki na mombele aya mema ndingamba ndima moyeba
tudi mumo mbele ya manyano avichi dibe dia vote bafumane kudibaba banganyi nani yango kabundu kuda yusote bina bya munemwemu tatu kumwelele tukana lelo kabunda kache wavo ba mu vote katu vita munemu aniditu kudimoditu kubamumona ku Saint Felix manyano avichi tudi tusamano matukosuka bantu bakuduka katu anani mwabo atetu kuyeto Felix tutalingila kwa kumalwa. Vous avez suivi ta petite de voir les gens de terrain Talara quartier marche pas très bien. Auto bat bafongo la badal c'est bamboule beti vu que canalisation maya malonga pesate et comme ils ont bafoule parti par là, ici les gens tombent malades à chaque moment, à chaque fois et tout. Vous voyez c'est pas bon. Mais on continue quand même, on continue dans ce quartier, on continue cette émission. En tout cas on a dit que il y a ça la presse mais on n'a pas assez de choix, on n'a pas assez de choix. Tout l'andaraka bisoto yoka comment population ça peut déplorer en tout cas celui qui est l'émission de côté que ça ne peut pas la choisir bopeto bozomona ezosalama me na mombele ezosalama te salite mombele surtout tombula ebeti moye tokota eza te moto kofuta yango 3500 4000 kokota na kati ya mombele nayebi te soki bopeto yango eza wapi ezosalama wapi na commune adimeta ntuka botala yango malamu. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission, je sais que ça vous a plu. L'émission est signée, complètement, il n'y a plus de temps. Je salue Jonathan Tankoy, je salue celui qui était derrière la caméra, Orlin Tankoy, que j'appelle souvent Dindos. Je salue Bibi Chimpoy, la patronne. Sincères condoléances au président Clovis, Dona Dubek. Je salue Yunzola. Je salue Rossimonka et Ernest Sikolaki. Je salue Ardimbole. Je salue Patrick Mpoy. Je salue Alex Mpoy, mon vieux, en France, au Batinga vieux. Serge Mpoy, Kwamambo, je te salue aussi. Je salue toute la famille Mpoy. Je salue Martis Chamala, mon pote. Talara Biro, mère, Martis Chamala. Je salue ingénieur Ben Kaninda, King Media Lubumbashi. Ah, King Media, biso photo sala na yo, mais au bas de biso mabe. Au bas de so mabe, pinza la nengo sarate. Au bas de so mabe. Je salue encore une fois de plus Milka Pamba d'Angola. Je salue Mami Loudé. Je salue toi qui me suis en ce moment. Je salue Hermine Walker. Hermine Limengi, la mienne, mesdames et messieurs, Yunzola, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Merci.